Deli Bodo Bodo Ebsingano o basai bo bela makasi azaki na ba chinois bela ki makasi penda benga Ebsinga binanga modero yebisa mamo liva sunga ngai na okufa ye moko mutabenga penda na telefone Ebsinga bi modero yebisa mamo liva sunga nga na okufa nga na contribuer na ba succès ya batu tout na contribuer na succès à belle vie naza poussa nango te non question wana naza ali penza na tina te ya ko répondre yo po ngata na osala ngona nota la te retour nango est-ce ngata na nota ngona no yebake un jour moi je pense que eza lisese moko d'ailleurs dernier film on a tourné pas si la zoe sansakala abia Johnny en tout cas moi mobali oyo asali trop na biza mama bon ouais c'est la zoe sansakala abia Johnny en tout cas ye toko bando zanga ko benga ngena ba film était yemelé ba Poutine avec écriture ba comment non Poutine avec écriture il y a rata écriture il soit commis na ebité soki bazala to bazala te Poutine écriture na ebité yebi Poutine écriture Poutine a écrit. Na ebité. Otika to yoka ta pomwa la te. Na yoka te. Na yoka na te. So na yoka na ebiso vérité dego. Na yoka te. Eza mutu babenga ke Poutine écrit. Nani? Ah, mère benga parce que ngana yebi que benganga na kenda te pona mama banzaka et tout. Il l'équipé. Non, au fait, t'as dit à un moment, tu sais, dans des relations où c'est toi qui fais toujours le premier pas, parce qu'on t'a raconté que demeure à Kandanoé, que Solana. Et pourtant, demeure à Koso la penayo. Parce que c'est demeure. Yo, tu te reproches de rien. Alors, ceux qui l'ont Luka demeure, on sait que qui s'accuse, qui s'excuse, s'accuse. Alors, il s'est fait que c'était très fréquent. Voilà. C'était très fréquent. C'était une situation que j'avais supportée pendant des années. C'était que Bovan Rabo et les gens te disaient ouais et tout. Mesdames et messieurs, sans polémique, c'était juste pour éclaircir. Il y a un modèle, c'est un peu l'action vidéo de la vidéo. Réaction de vos amis par rapport au monde, n'engagez pas dans SB, n'engagez pas ça soit qui est, mais les gens comme la famille du groupe qui a pas de vie, on va pas bouillir, on va couper le mec, va se payer dans côté par rapport au dénigré mince. Makambo e bandi kala, bandi banda ba kulutu. Ya olongwe awa, okomo kumisa awa, baso komi. Ezaka bongo te. Biso siko neto zangane mabena biso bato tomba longwe kuna baye a bakomo kumisa ngai. Au lieu de raisonner que un jour peut avoir l'ongwa peut pas langa a okende kuna kuma comme ça peut ka mutu wana kuna biso tozo ambasango pour on est raison à biso. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Merci mesdames et messieurs, fidèles internautes d'être branchés scotchés on l'a émission na biso Mozindo na Congo lycée baté. Fait ma commentaire ma appel à mise à remettre parce que sur mon a assez vraiment des amis. Vraiment c'est un peu de l'air ou à toi ici bino et ba mo ba c'est biso, na biso yango soki bafiki bakoyeli problème biso soki ezaka wana mpona koaccompagne bango na bamoma nyonso parce que toto appelle comédie na biso yani wan oyo wapi atikeli biso esali vraimen mpasi mpasi mpe vraimen atikeli biso na veille ya noël oyo vraimen esali mpasi yango tomoni toyamba moko ya bagrand ya bacomédie na biso ya moko na biso oyo basala mosala bien koma modiro kulutu oyo wapi toa chance ya koyamba ye parce que bamona rare soki na baémission nde tosuye bokoto toni bakiso nyonso non parce que pourquoi ça va comme il a Jérémy derrière la caméra, je dis bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Diego. Bienvenue, merveilleux. Merci, pareillement. Merci beaucoup. On va faire vraiment, je vois moi d'abord un message, tout va faire une non, dans ce pays, qu'on souhaitait bango ba merveille. Bonne année na bango na bakwenyo so bazali en tout cas malgré sango ya pasi tozana na yango mais tozana choix te tomber na bonne année na souhaiter bango ba bonne année
Voilà, tu étais vraiment bon ami avant tout le monde avant tout le monde délai. Tu vas d'abord na sangwa mawe, mais la kibiso na vie à Noël. Yani wan na kofi à tikibiso vraiment comment on dit d'abord nouvelle. Oui, tango bodo benginga président bodo mutabenga ngai ayebisi ngai ya benganga na koma mboka totokani mutuna keye ngabinani yandi wani yandi wani na leli donc ayebiti na benga ngai ayebi nde nini tozalaki na yandi wani na leli ngabi no tika boye na luki numéro na ye na bengi nazwi mwasi na ye mwasi nde ntango amoni telefone kuna ebimaki modero ntango ayambi azolela akoki kutu koexplike nga rien e na kati mwasi na ye nazongeli bodo ayebisi nga no po basali bo abelai makasi azalaki na bachinois abelaki makasi mpenza abenga ayebisi nga abi na nga modero yebisa mama oliva sunga ngai na okufa ye moko moto abenga mpenza na telefone ayebisi nga bi modero yebisa mama oliva sunga ngai na okufa nayebisi en tout cas na osala ba effort ya koluka bato bazwa monopole ya kokomisa message je crois tobundaki tosalaki ba effort alongwaki na bachinois ya komi azongeli mpe mosala azongeli batournage naotolanda émission moko batiela yenga lobi azoloba ono soki lelo oyo azovivre na mpasi eza bana lemba. Oui, parce que ça a théâtre na lemba. Lemba mutebimisi sur tous les plans. Kwa bimana TV, bodo mutabimisa ki. Kwa bimana nzonzi, udiro mutabimisa ki. Na luki na comprendre nango bien na comprendre nango te bana lemba tout ça. Parce que ye tango na tele émission so lobi nanga bana lemba sauf modero. Alongo linga. Abi modero pena mutu nanga. Donc j'ai vite comprendre. Omoni tant tosala ba groupe nde tozala ba groupe na biso. Ya na bato mususu balongwe otikali bondeko. Ya na bato mususu alongwe tango ya longwe. Awo mona siko yo lokolo otikali yo peke osunga ye. Siko tango yo sungi ete. Awo beta masolo ya malamu te epa na yo. Voilà pourquoi Oyo est salami entre yé na président Bodo. Attends comme pas sans souci, tu kutana na yé nanzela. Tant on veut sans souci à Kofi, ya comme na ko pas sans souci. Na kutani nanzela. Na ipsa ke lo moko. Oyé tisiko a comprenant ngote. Après ay ko bisanga ngo retard atuninga obisanga bongo po ani. Na ibisa kaye formation ya colonel oyo zanango oko sape groupe na yoti parce que so ba balatsa bato ba grade na théâtre on tso colonel pour so VS azaki ingozala normal VS akufi to ebige mvotikaleke pas poutre de chasse au niveau ce ko ngadi na ngamo dero ni na yebeli bango bibale Yandi Wana c'est un grand comédien très intelligent donc comment vous banaki moi petit match vraiment avant deux matchs parce que premier film asala nzonzi ngam na komango bango baza ko sala nzonzi te bazaki na ekiri na bango bando ko sala na Placide bando sala nzonzi te bazaki kwese basala nzonzi te. Alors premier film na ye asala nzonzi ngam na komango lelo ba trophée comment nango boy ba comment pesa ba trophée bi pesa la trophée penza à l'époque là biso tozo ba trophée azwa trophée ya meilleur comédien na film o ngala koma église tokoluna mais oui parce que ye aya na salle ba bimisa ki ngai ba bazo ba trophée ezaki ngai ye Yandi Wan na Yandi Mos bato bazalaki na sélectionné pour bazwa trophée à meilleur comédien
ya lobi nanga ah Modric no ya nanga la saleté et ozala yo siko trophée ezalaki sur base ya vote or ye ayebisaki tya bataki ntwadi botala makambo azali nango bataki ntwadi bavota ye na nde na liboma ezali te baotala réalisateur moko boye bakozwa nzuzi ngoi bakozwa vieux dan à l'époque batala mpenza keno technique calcul bana comédie nini naojouer bien ezali bongo te ezalaka vote so eza na bato ebele par rapport a nga elakisi te osala mosala koleka ngai ya minga na oya na ngai te abana obeka nga Modric Modric nga na oya te ezala ngo yo tokomi na sali ya te nga na ya tokomi na sala gagné na bengi alo yo moto ozwi trophée aosepela abinanga trophée na ngai na odedie yo mpo nazwi yango na filme oyo yo okoma yandi wana donc azalaki mpenza donc ye d'après ye moto aleki ngai aza te wana ye d'après ye namona ko génie savant nga nazwi mais nga na mviaka yo te nga namona ko très intelligent abianga oflate nga parce que mwa likukuma ne wana esala nete rattrape na vie normale mazala ne likukuma te mais modele oyo esalaki oya na ye na nzonzi otika ye na ye na nzonzi te moto aya na ye na nzonzi eza Alpha Bokole apresente nga ye po tonokoma bafilme nga na Alpha Bokole aza mama na scénariste abandaki koepate nga tonokoma bafilme nga na ye anolamusa ngai soki aye afuteli nga hotel oyo ya olala flat afuteli nga mpe chambre mwa ayebisi nga bi tokoma na 3 heures kokokokoko Alpha abeteli o chambre 3 heures du matin tokoma nga na ye abimisa baide malgré soki abimisi avandi amoyoka ngai sikoyo donc tonokoma wana Alpha Bokole naza na baimage ya ndima wana awa ya filme oyo abima meilleur na filme oyo abima meilleur comédien eza filme ngam na koma Église to Kuluna naza na baextrait nango awa yandi wana bato film oyo mtebimisala meilleur comédien ngambo ya komango Église to Kuluna mais ntango ovandi oraisonne ntango olobaki bana lemba batiki ye bana lemba lelo boye est ce que ezalaki boza pe na association moko bosalaka bana lemba non biloko wana ya masolo wana bana lemba ezalaki archifo ka nde bato basalaka soki nde balobaka soki olingi koakize mbwana yo aza na olingi koboma ye okokosaki aza na rage eza makambo oyo bakosela biso mpo nga na contribuer na basuccès ya bato tout eza makambo bato so baleki bate nafini nanga mutu te nafini mutu te biso bato tobandi internet c'est-à-dire nana takaza chaîne mosusu ezalaki te na directeur artistique nga na oyebisa ye ke na minute oyo fo bascénariste bayaka ebele bato fo bakoma n'importe qui oyo aza na filme na ye aya yo otala kaka bavi na yo toprofite na ta yango aprofita ape avion aprofita kado asalanga apela apesanga terrain 20/60 ya ofele et puis le seul comédien oyo yayebi ndako ne ezaka nga na bekotisa bato tout par la grâce de Dieu na contribuer na succès à vie de loin na contribuer na succès à Pakaloui na contribuer na succès à Moseka na contribuer na succès à Kalunga na contribuer na succès à Sila na contribuer na succès à Belleville
D'ailleurs, dernier film, on a tourné pas si la Zoé Sansakala. Abia Johnny, en tout cas, moi, mon balio. A sali trop. Na biza mama bon. Ouais, c'est là. Zoé Sansakala. Abia Johnny, en tout cas, il est. Toko bandozanga ko benga ngena ba film était. Pour contribuer trop. Parce que la bagage sur un combo, au moins on a pu moins gratitude de parmi la comédie. Naza pour ça côté. Non 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 non. Question on question on a naza ali penza na tina te ya ko répondre yo. Pour ngata na osala on a nota la te retour nango. Est-ce ngata na nota la on a no ibage un jour. Papa la moi na comme ça pour moi na pas sourire non. Moi je pense que eza lycée moko oyo bazo ça ba vie délai peut-être des présence na yo pe au contribuer bibeli lelo mais tout le monde a repé au grand ba film là bas eza bango eza bango eza bango eza bango eza bango il faut regretter bon naza mutu hein naza mutu so na bike de fois la regretter te na boki lokuta naza mutu ngala koma ba film oyo ti lelo bato balukaka batalango eza ba film te oyo ezokoma malelo nakoma profit central nakoma locataire nakoma kokoso nakoma malewa mais oui mais oui et puis bango moko babala mai pene ezalaki pino mo na phénomène na vidéo babenga pena bayeba bi vie obike mutu na yo ngaka to yeba mutu na yo ça a ce plaisir de dire c'est-à-dire la tika bango à l'aise na yebi phénomène na yebi vidéo donc na omema bino na scène na yebi ndeni na okay na yebi ndeni na okay na ye pour mutu na mutu à sentir à l'aise na pona ye mais là tout le monde est metteur en scène biso ozala ba metteur en scène o ba venzuzi ngoyi ba RTNC kiti pena boye pas au coupe ba bengo bina savant on a les meilleurs du Congo na biso tozaki na ngona ba Jani ba Sami Mokili ba Météo à l'époque nga directeur artistique ba Lisala Ngomba ba ODG biso na ba Venzuzi ngoyo ba RTNC kiti pena eta bino mais lelo mutu to mo ba yaka atosala raté to lakisa on considère un tout théâtre le une école pour à l'époque ezaki pour que ça théâtre il faut ça tester il faut utaina différence le quota mais moi si comme on au théâtre sili yeso mona théâtre sili yeso mona tolanda na chitengisa na théâtre sili ale ba momengo ba mabele ba moganga awa nde makambo j'ai toté ba théâtre lelo comment otsa mabungu na oma vanda na ota théâtre na oma na so théâtre sili ba tosa makamabungu yego mama baka puni sa mabungu le souci à vie nanga na regretaka ke chitengesa na kufa amona ngai te fallait chitengesa na amona nga lobanini mais ba grand professeur ya ba mise en scène le roi ba professeur nzei après sa cours ya mise en scène na ba Côte d'Ivoire na ba Belgique tout ça un travail à mise en scène à bisinga bi toi tu es génie baluka bayeba oleka ina nini donc yecho bango tube bon ba bika obiso to ba professeur ina so oleka kia wa tenga to yeba et puis na kena exposition na ina bala ina ba vandi bona ba professeur ba tout nga ba question non répondre on a ba théâtre l'histoire ça vivant non répondre au soupe ebisa bato habite ye ina royaume des cieux tala yeso alakisa ouais voilà, et on va parler beaucoup de choses de cette émission. Et moi, est-ce qu'il y a le problème après qu'on vend des bobis qui est routine écriture à Salaka, leader écriture dans minute oyo. Autant que pour moi, film outil les. Mais sur la vision du Cameroun on dit maté, mais faut bien donc le roi témoin dans un pamphile. Azaliawa à expliquer. Natara théâtre té, même au Ngamona sali. Akala film mundele. Et pour mon avis qui na sali mabe. Natara té, to salandaka lokolo kaka mogo. Poni so to théâtre ba théâtre na biso ba che film en Nigeria au moins différence mo boy wana poni différence eza na jouer te eza na réalisation au moins réalisation na bango na biso eza film égal l'argent yo sala ba mo bimana ba commando libération yo pesa $1000 ba tourner film ba 33 waka bola ko be ba tourner opendeni na imagine mais les ba poutine avec Kiti ba comment non
Poutine écriture. Il y a un écriture. Il soit commis. Na habité ceux qui bazala to bazarate. Poutine écriture na habité. Yebi Poutine écriture. Poutine écriture. Na habité. O tu as ta pour moi la tête. Na yokate. Na yokana te. So na yokana yebiso vérité dego. Na yokate. Eza mutu babengaki Poutine écriture. Nani? Ah. Ah. Bien. Akoma bien. Akoma bien. Akoma très bien. Abandi pe kokoma lelo te. A participer pe na kokoma na ba film oyo ya ba CD. Oui, akoma. Na kombo wana yesi elo na ye kombo yo bala na. Olingo sa polémique pourquoi? Olingo ebima moni ngasi ko eloni na bayaka. Bozwa moi place mobo elobamaki mabe mutu pa tali na émission te akoti alingia sa neti ako miso kamara afin na yo là et troublanga mutu yango moni ba question ya ba polémique na kokango penga te. Mti lelo elongwaka pete. Elongwaka te. So otalango kaka. Elongwaka te. Ba film pe leki lelo ça. Nandimi te parce que ngala molaka bato bakena lukaka ba film po asomba film asepela seka bakena lukaka ba film o biso koma nandimi na te ba film ya ba internet to bato bakena lukango nandimi na te. Voilà, mesdames et messieurs, biso koma en avance ba film ya internet so eleki biso etikali eleki te etikali penza ko etikali evandi. Tu sais en nini obli au sala le pas sala on soupe ba mika ko sala mais ezanga casting lelo casting ekoma ya coterie lelo casting ekoma ya coterie ya lekiye mais oko benga ete oko bengete c'est le casting de bombo ouais bato vraiment ça casting na sentiment. Mutu asala casting pona basola bien po ayina ye siko toyina na po anini mais mon bino mo ko te hémorragie oyo bino ba kulu to bozana vivant bino bo tika makambo ngo bino bongo la na pe lokolo na esquisser nga peut-être yo te ba mususu pe bongo la na lokolo ngo o to benga ba papa ba yaya ba ngo pe ba parti puis ya ba leki na boya bana bon le invité pour ani attaque polo to ya mio ilo ni ko lo api o bino ko tina lokolo ba kambo. Ah, chance olobi ke lemsu yo te po moko yebi ke banzela wana nenga oleka banzela ya bongo te banzela eko salir batu nenga na lekango te nga zaka na somo ka ya nzambe par la grâce de Dieu lelo oyo ata na za te mutu nyonso abandoli abandobekeka modero. Très bien. Ba modero bana ba famille belé etina poto na partout esika communauté congolaise azali modero azana kati ya famille wana. Naza trop même fier nango donc nzambe bato basala effort ya koyeba te bato basala ba recherche te mais basala o balwaka bato bazalaki kingo bana mayaka bato bazanga bana kingo bana mayaka te papa nga na joa carole nyonso omoni dakoza asala filme na comédien moko oyo so lemso bayeso osala casting o pense pas modero akozala place wana po oyebi ke modero alata akupe atali filme asepeli te gesho ayebisi abi dakosta obandela filme bandela ngo na modero to bandela ngo na dakosta ayebisi nga bivie komo luka nalala na yo nayeba so respira théâtre donc komo luka nalala na yo oyebi ke nga président elombe ayebisa ngai bacomédien na ye baza mibale
moko akufa moko aza vivant natuni nani abi vie sans souci akufa na modero modero mzali anika bafufu siko ntango navandi na yo naye kocomprendre ke vie oza danger oza mystique amani otangela bakoba bagrand comédien ya monde vie oza na baimage wana orepetaka vie Michael Jackson akufa plein de répétition sikoyo modero ta Michael Jackson monde moma bayebi biso bastar moko ya lokuta bayeba biso wana ba communauté congolaise mwa bangola batamangala bayebi bino siko Michael Jackson akufa plein de répétition. Est-ce que vous pensez à payer les choses en haut mais souci na ngai ngona batungela biso ba industrie cinématographie lelo so biso tozate banani penza o bako simba penza mise en scène scénario ya Congo souci na ngai ngona Obino mo na besoin d'imiter polémique ke zongi comment bon ça vous ala yini pour na bo passer ba c'est la yini pour le mal ngona nani oya kolinga aya na appel oyo bengi parce que il pas a star le mal ngona le mal ngona le mal ngona le mal voilà et me dit pourquoi soit comédien Koufi ou soit comédien Zobela comment comédien là na kaka na sima ça dit à quoi ça parce que question na bien déjà débat to ezani parce que question ko na besoin ko tulongo ka question yelinga tout le monde va biso yami wana Koufi mais tout comme Jimmy moi na limbe la sima éviter pourquoi ba comédien ba leka awa on n'est pas ressuscité ba polémique délicat sur Koufi comment comédien monsieur landé na chérie poison ou akufa est-ce que likamwa Jimmy moi na limba na Yandiwan est-ce que beaucoup c'est longo pe banalise est-ce que beaucoup luka pe bo vendre lango pe non archi faux et faux beaucoup c'est est-ce que Jimmy aibi Yandiwan je ne pense pas aibi était Jimmy aibi mo Yandiwan est-ce que Jimmy a 5 minutes ba so na Yandiman je ne crois pas nazo ko imaginer nde na ebeli muninga na ngai Yandima wana na imaginer peut-être l'aime si ba ko kutana pe na film monga na ebité mais je ne crois pas parce que comme Jimmy akokota makambo est-ce que ayemo kutu place azazo se kana si faut za la mona ngodo et ça l'est bien parce que le loba ah mais oui il y a le ben na marque wana ba dosi ko ba interpréter ngo oh Jimmy mona lemba il y a azot lela ke bala lemba batiki mais oui na za bena natif lemba so ba bi lemba ngai abotami na campus na lemba donc na lemba ya te ona botami na mama mo bayina na lemba te na botami na campus na lemba donc ngabela lemba tek donc lemba pena donc lemba ndenga est-ce que monsieur va zabi va lemba ba lela pe kuma ba lemba lelo ava ba ki ava tika biso na kuma ba lemba donc ça unité zo mona bon likamwa unité oyo batikala bango kolukela biso po ekosimbaka nango te mais plutôt balosambo na biso bamisusu ezali ke art oyo ebima mpena na ghetto tozalaki na président Galoufa président Lombe président Masumu tokenda kokutana na ministre ya culture oyo te oyo aleki tokomi kuna ministre ya culture alobi nauti Nigeria nakuti yo modero bazocompare oyo na Chukuma mais Chukuma c'était millionnaire Chukuma millionnaire qui est modero idole ya Gou Papa Kodi akufi locataire fait mal hein ah ben oui tant Papa Kodi akufi oyo toyebisi son excellence Konde Losamba konani comme on Samba Lukonde ayebisi président de la République qui peut ba comédien tala kana bango porte-parole ya gouvernement Patrick Mouya ya son excellence Amati alobi président de la République tala kana bango tilo batala kana biso te tato mona ministre qui tira bio uta likolo parce que toyeba te likolo wapi ya mapata ya nzambe to likolo wapi po batala kana biso za likolo ni to zaba utile so ba bateka babimi basala la production gouvernement et ça la production ya 1 million de dollars c'est-à-dire bako futanga modero ata 15 000 so na selango par an na koti 60 000 nana besoin te ya ONG moko boito fondation Mama Denise zo santé nanga so na beli na ko konza libo na poche na bisi 20 000 akina enzi na ziswe so ba bimbi basali production 1 million ba teka CD moko to flash $1
bateki yango na Kisangani, na Beni, na Goma, partout, avec ceux qui 100 millions d'habitants, tout ça, on récupérer 10 millions. Et comment on fout la taxe maintenant? Pour tout ça, on a l'État. Oh, dans la France culture, nous avons développé. Biso basala biso neti boy. C'est pour frapper à la porte. Ministre de la culture, ministère de la culture, le ministère moi il y a l'échec. Tu frappes porte tendé. Tu tambola trop, tu tambola inutile. Inutile. Voilà, mesdames et messieurs, là tu me sais votre réaction sur ça. Je vous aura voulu pour la nouvelle commune biso. Autant comme il y a le biso aussi la salle awa. Wapi. Oui, le dernier film de tourner, ça y pas naé. D'abord comment il y a gagné, tout le film on peut jouer. Bah tu belé au manquer du ballon, bah si tu bah c'est fait non ni non bah commentaire. Tenga o sepelanga pour nous incarner ko nanga ndenge ezalita. Le problème est ça wana o sepelanga pour nous incarner ko nanga ndenge ezalita. Naza comédien polyvalent. En tout cas polyvalent. Na joueur camarade ya vie de loin sans maquillage. Na joueur moi na vie de loin. Na joueur mobali ya Kalunga sans maquillage. Na joueur moi na Kalunga. Est-ce que vous comprenez? Na joueur camarade Saï Saï na petit nanga mobo JP biso misa to ba camarade JP lo ba Kiyombe ngana lo ba ngande na lo ba boye Saï Saï joue alo ba ndenga o a jouer ya wana. Nzuzi ngo ABC bango mibala bi boko mate bo benga ke yaya. Ça ABC ngabi quelle incarnation. Maman Chako ABC producteur papa fallait maman Chako ba jouer na papa Kwedi. Papa Kwedi asengi cher na niveau na ye. Parce que maman Chako ABC producteur benga modero. Parce que producteur a la papa Kwedi modero. Oh atanga mo pe na ko sa bongo te. Parce que papa Kwedi na ABC ngai producteur na biba benga modero. Oh non kokate. Maman Chako ABC producteur benga modero. Et puis modero ngo so ka yona a jouer nani papa na divorce. Na divorce alinga na munene na mulai. Na banoni ya ta divorce surtout to badika action divorce otara. Et que là on comprend pas mon on dit non. Mystère beaucoup bouillé donc Johnny non jouer. Et que là bango. Auditeur abakisinga $40 likola la oyo. Abina otana papa ko di modero. Donc na mo ya la sens. Il y a pas match. Il y a pas match. Mais c'est la ndeni komona ba carrière bosali que ndimo comédien pe o baye lelo a critiquer ni simusa de ça na TV. Et ça va ngote. Yo kasi batutu banon ni Michael Jackson. Ka na Amerique wa. Ba banon boye ba liti. Et ça va ngo. Ngai ça ngata chute. Ya maintenant la question on a vu au beau jouer pas si là comment on a aussi là être à pour ça qui na ndenge ko ba SB leur mot critiquer sur la TV par rapport à leur mot pas Linda. Oui, Linda Cote. Ah, Naibi Linda. Moi, Lilo, par rapport à Belle-Vie, à sa émission, à mon dénigré si la missale. D'abord, en tant qu'ancien, non, non, mon isiga zo finga te na oyebeli kambo lobate. De avant na lobe fona mon isiga ye Linda finga. Wana message yo pesinga. Voilà, tout là, là, tout juste. Mesdames et messieurs, sans polémique, c'était juste pour éclaircir. Il y a un modèle, c'est un peu l'action vidéo de la vidéo. On a été réaction aux amis par rapport au monde. Nous avons un SB, nous avons un soit qui est, nous avons une famille de qui a pas de vie. On va pas bouillir, on va couper le ligne, va se payer dans notre par rapport au dénigré Mams. Makambo bandi kala. Bandi banda ba kulutu. Ya olongwe awa, okomokomi sawa, bazo komi ezanga bongo te biso siko ne tozanga ne mabe na biso bato tomba longwe kuna baye a bakomokumisa ngai olio raisonner pe un jour pe akolongwa pe palanga akende kuna komokumisa pe ka moto wana kuna biso tozo ambrasango po honneur eza ya biso c'est bato ne ba embrasser za mabe bato ba embrasser on dit mabe bon mabe bato eza bato bazo ko embrasser te bato ba embrasser na okanga ba okanga na erreur wana oyo bazo ko embrasser po makambo eza makambo Gesho auti na groupe nanga, Batista auti na groupe nanga, Dudu Supa auti na groupe nanga, Aminata auti na groupe nanga, Pamphila auti na groupe nanga, Chuke auti na groupe nanga, Blandine Mafuta auti na groupe nanga, Jano de Best auti na groupe nanga.
na biso kutu le misusu na bosani kotanga kombo bapasi bazali bakoma barage baza ebele bakenda so tokutani papa est-ce que nga aza besoin ya un ka ebima na poche na yo te mponi fo tokoma binemi so nakanisi kaka ke non Kester akabwana na papa wemba tabula akabwana na kankale na kati ya l'église kutu ezali même pasteur Mathieu pe na John bakokabwana ekokabwana c'est bon mais kolobaki efale asila benganga parce que c'est trop nga azokende na makaka mabibenga ya kobenga te nga azokende na mama okabwana moni kokabwana ezala ngo zela siko tala siko kokabwana mosusu Satan kabwana na Nzambe Satan kabwana na Nzambe ta ba kabonisa Lot na makasi na kuze na ye Abraham oyo ko kabwana na Lot abo mo kamo o kuze na ngai te ko kabwana pona bénédiction na bino ngana bito ko kende na tola so bokabwani bakaboni si Lot na makasi et Abraham pito na Lot Abraham na short Nzambe mutalobi bo yo soki na droite na ke gauche pona côté onga droite onga ke gauche bakabwani. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mozino, tu as vraiment l'actualité, tu as modé. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons commencé les jours à nous avons projet à 2025 les années modé. Est-ce qu'il y a nous 2024 artistiquement ils ont un bénéfique pour nous, ils ont un numéro au Canada si à revoir, il y fallait revoir l'année 2025. Oui, 2024 il y a un mikakaton belé. Il faut 2025 maintenant, ils ont une année encore revoir Mamé Belé pour bien sûr, ils ont que poto ils ont gagné vie. 2025 ils ont Makambe Belé faut la revoir. Il faut aller de l'angle surtout spirituellement. Ouais. Pour nga na ebika ki non so tamboli na Nzambe te. En tout cas qu'il pleuve ou qu'il neige. Pour la biso ba na Nzambe na ebite pour na ba diable ba la satana. Bangonde bakomba vu na théâtre mbetanga komba la komba et combat spirituel edenda edenda makasi yo sanga na mwa Nzambe parce que bona na linga fort ya télé na mona batambulu koki na mona ba bele nga mulinga loke bobo bino bokende pa ba mère wana bino bokende pa ba père wana na mwa kasta ba mère wana parce que na mona batambulu koki mais mon défaut ça la pe ba chine ba film na YouTube est-ce que penser un peu dans mon pays ouais to solo lina pasteur Nandeko Jean-Paul Lushima je pensais déjà ba moment où na koza kuna poto betali solango donc na zana kuna te to fongolisa deuxième chaîne il y a vitesse vraiment to solone wana chose à te donc cette fois-ci on a vu sur 2025 il faut revoir Mambe Belé. Merci beaucoup à nous sommes arrivés à la fin message ni on peut s'abattre bataille et puis 2-3 personnes bataille to lingana vraiment surtout bata théâtre to zala ini to tika balobi po to bimisa aro na ghetto to luka penda to bele na batongela biso ba industrie cinématographie to vivre lokwa baninga ba ki sima lelo ba avancer po baza bomoko na babuzo bana biso na ba internet oyo tozo sala penda ezo esa biso ba moe e matsala biso te en tout cas to lingana message vraiment na repesa ba comédien to zala bomoko na profiter repesa penda bambo TV na ngai Yokasi Yondo bambote belé ya Roger Yondo bambote belé pasteur Charlie Mboyo bambote bien na ngai Bobo Bokole Masaranga Alpha Bokole Gigi Bokole le grand maître choisi Matata bambote belé Papito Kindudi Florent Tunani Zifio Tunani et même pour tout Engambe arme automatique ya Gisile Musese mère Bafwa Agnon Tete bambote belé na José Mbwaki bambote belé na famille Tete Mobimba famille Tete Mobimba puisque bazali Olivier Tete bambote belé Kele Ngabe Jean-Jacques Ngabe Nana Ngabe bambote belé Alain Boipia bambote belé Master bambote belé na Che Guevara Master ngai Taba bambote belé na Jos Kamondele bambote belé na
Micho Pandanzila, Didi Pandanzila, Bambote Belé na Martin Kama, Bambote Belé na Ekiri Wese. En tout cas, na Ekiri Wese lelo tozo boaka Baye Bazali, Baye Bazate. Ah, to boate. To boaka VIP moke Yves Saint Laurent. Tu l'es. Côté damage na émission masana akabola la tembe olekate yebina wozwa musuni mobwe akacha mobwe pichuki boko ngolo donc akati bina musuni bwe pa ataka ni misu net le président Profil Mamboni toujours Nanituma voilà, merci beaucoup à Modé d'être passé, merci à votre télévision partout dans le monde. Vraiment, Modé à la bibliothèque à théâtre la mission, quand on est vivant, il faut que ma place à Sali, parce que vous êtes à fois, on a honoré, on a soumis à la peau, mais ça a beaucoup de temps, on a honoré, il y a mon vivant. Et on était numéro plus 243 89 033 98 55. Plus 243 89 033 98 55. Voilà, merci à Jérémy derrière la caméra, merci à Nino sur la télévision, merci à l'équipe, merci à maman Jackie de Toulon, pour tes mères. Les Guéchou. Les Guéchou. Pourquoi pas vous, ma fils, ma mère, à vous, merci à la Nino sur abonner sur la télévision. Pour vous, t'as Pour plus d'actualités, abonnez-vous.